acte de naissance donc ba chrétien ni baza boye nde basambelaka bayeba ba héros esenga basambela te mutu na mutu wana r na ye oyo eza exact po asambela comme exemple napesa exemple neti na mutu oyo abotami na le 21 mars jusqu'à le 25 mars baza oyo abotami le 21 mars jusqu'à 25 mars baza na r oyo esengaka prière na bango basala r oyo esengaka fo basala prière oyo ekozala exact pouvoir ya kabal na pouvoir ya kimbangu nini eleki ka pouvoir kimbangu eza peka na kati ya kabali eza bokoko te pouvoir kimbangu eza peka na kati ya kabali zamba bayindo eza peka na kati ya kabali nani eleki na biboya pouvoir ya kimbangu eza peka na kati ya kabali na kati ya spiritualité tozoyeba kimbangu mais bakongo bakomisa lokola ya bango aza na boyebi te ye moko mutu apesa injonction aza na boyebi te sikoyo tosala nde chrétien ebika efasambela avant la fasambela soki alamuki efasambela dimanche na ntongo eza eloko oyo bainjonction na mutu na ye sikoyo fo yeba ngonga na yo ofosambela te donc nde tosambelaka bongo tomiyebaka bangonga na miso oyebaka yango te oyebango nde bano babotami na janvier baza na r na bango fo babondela bano babotami na avril bano babotami na mai donc baza na ba r na bango oyo nzambe asala bato fo babondela oui baza na ba r na bango eza dimanche te nde tosanganaka biso nyonso toke église dimanche eza nini moko universel oyo ekotela mitu ya bato selon religion anga naloba siko selon spiritualité ange gardien nde eza bongo ezala mabe ya mutu na malamu ya mutu ye aobserva yango azo observer mabe ya mutu na malamu ya mutu ozo comprendre siko ange gardien baactivaka il faut activer ange gardien na mpona ke basort mosusu ekomelaka yo te oyeba oka na enseignement ka ya kabali biso bato voilà il faut to activer ange gardien na oactiver nde niso baobengede aza gardien na yo kasi aza mutu azoprotéger yo yango te oui azoprotéger yo mais sikoyo yo peut-être ozodésobéir trop na mambo etali baconsigne na ye ndenge nzambe atie na nzoto na yo yo mutu azopesa aire ya prière na yo oyo okosala mpona prière no ezala exact oyo ezaki eleka ekóma mbala mo mpa na ye moko mokili ange gardien wana ozo comprendre kana ange gardien wana oyeba planète na yo ozali oyeba attribution na yo oyeba ame na yo ame na yo oyeba yango demande na yo pa ya nzambe oyeba yango à travers nini ya ange gardien donc aza barole ebele epai ya mutu oyo bato bakomprenaka te akoso ye mo aza na boyebi te bapaster nde baza bongo na biboya baza na boyebi te est ce que ozokomprendre ngai ye moko aza na boyebi te oyo baza na boyebi oyo baya na kabale oyo balandaka spiritualité balanda bakoka spiritualité bango baza na boyebi lisusu oyo bazaka boye kaka baza na boyebi te toyambaka bango ebele tosungaka bango mpe toorientaka bango spirituellement c'est ça boorientaka bapaster guide ye pene ozoguide mais ntango olobi mutu apesaka cours spirituel oyo nazopesa cours nazotalisa mutu donc nazoguide mutu azala oyo alingi kozala c'est spiritualité nga naza basé mingi na mambo etali spirituel naza basé mingi na mambo ya religion te aévolue mutu oyo nyonso aza na problème oyo etali mambo ya santé donc amonaka clair te akoti bahôpital ya ndenge na ndenge azwi solution te nga na travers ya mokili oyo akeli ya mokili na mayele oyo nga naza nango nakosunga ye akozonga mpe mutu maladi nyonso etali incurable natretaka yango liboma ata akoti fulu akomona lia deya na fulu akozonga mutu ndenge navandi bona mese journaliste capacité nyonso ya liboma natreta yango épilepsie ata ewumeli ata esali combien des années nakolongola yango liyanzi wana kaka na ndenge aki okozala contact na ange gardien nakozala contact na ange gardien na ye mpona Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir, donc on est sur www.idéologie.tv, David Ewembe, Masolo, il y a Balabala, comme Dab, Nenem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Ewembe, Sarabino,
na betaka bien masolongo ndenge nini esepasaka vraiment na mboka oyo masola bala lelo toza na monde ya spiritualité batu bayeba makambo nini epasaka na monde ya spiritualité. Physiquement aussi il faut oyeba donc bana na spiritualité o se contrôler vie na yo et ko sala bien makambo no ezosimba te luka oyeba niveau ya spiritualité na yo eza ndenge nini. Masola balabala lelo toza bongo na Fumu Mutamba. Donc avec Fumu Mutamba on va essayer de parler à long et à large réalité ya spiritualité na biso. Fumu Mutamba Boatarde. Ya Boatarde si Boatarde pena Boatarde na mokili mobimba oyo kotala ngai. Fumu Mutamba oyo je me représente d'abord comme on a Fumu Mutamba eza nom de la famille ya kombo oyo na botami na yango parce que eza nom de la famille à part mambaki Fumu parce que Fumu soki na français c'est chef. Comprendre soki na français eza chef donc mais Mutamba wana eza nom de la famille na ngai parce que na uti na famille oyo ya chef coutumier Fumu Mutamba le roi de Basonge ya Club Elande. Voilà. Ah on s'est représenté comme maître comme guide spirituel comme kabbaliste. Na kolobela mingi makambo oyo etali spiritualité. To bandaka comment ça fait-il au mibengi oza fumu et en même temps aussi oza pe mutu kabal moni ondeni osangisi kibokoko ya Afrique na kibokoko ya ba juif ezalaka kasi kabal na mo kabal e balakisi eza kabal eza ensemble mona bengi kabal eza ensemble na za kabal juif eza ensemble ya mambo nyonso ou spiritualité donc etant mutu azaka na kabal donc yebango ayebi bokoko ayebi bonzambe ayebi naturel ayebi nature ayebi donc tout na kabal wana ezo enseigner biso nyonso aye voilà okoyo définir biso dans le monde kabal euta wapi pourquoi il faut kozalaka kabal okosuka kaka te na biso nde tobendaka bino bafumu il faut bakisa so mpe bakabal wana non kabal ya lokola ya mo ya secte ya na secte oyo ya na Egypte kuna secte wana Israël to na Egypte na kabal juif ebima na yeba na Israël donc ba occident nyonso bazala kuna Israël Egypte bamboka nyonso to bazala na secte na mwa babenga secte kabal parce que yaki bamboka différent ta baye kosangana oyo aye na mayele oyo aye na mayele na ye oyo aye na mayele na basangisi yango babenga so kabal en général ba nglobe yango babenga kabal pourquoi tu wana kabal juif ngaza parmi étudiants oyo atangi na nini ya mambo ya kabal juif voilà c'est ça sujet na biso ya lelo eza sujet oyo ya nini ya koyeba parce que tozana ba ranger na ba ranger ya bani ya ba archange ya ba ange tozana ba groupe na ba groupe ya ba ange groupe na biso ya lelo tokoyeba eza ba ange oyo babengi na kombo ba séraphin ba ange oyo bazaka semblable na mutu lokola monsieur journaliste nde aza boye aboti mwana kokaye na ye ndeko ne mo bosongolo pakala kuzene mo bakokana bana ba trait donc bana groupe ya ba ange oyo babengi ba séraphin na ba séraphin na kati ya groupe ya ba séraphin na bokitani na oyo babengi hiérarchie na bango oyo babengi bokitani oui bokitani na bango baza na nini na groupe ya ba métatron bazaka ba ange oyo bazaka lokola moto ozo comprendre lokola fe ozo comprendre bazaka lokola moto wana na hiérarchie ya nini ya ba ange oyo baza ressemblance na mutu na nzambe ntango Moïse alobaki amona nzambe oyo amonaka ezalaka nzambe te amonaka métatron akutanaka nde na métatron fe wana amonaka esi ya fe wana moto babengaka le feu dévorant na baeglise moto ekita etumba misala mabe moto wana eza bakutana nde na métatron na kati ya métatron na kati ya ba archange gardien ekobimisa biso acte de naissance na yo mbula oyo botama na yango ekobimisa biso aire yo okosala losambo nde ezalaka tosalaka losambo banini butu moi mais oyebi aire yo mutu oyo osalaka losambo te fo aire na yo ekobima wana na acte de naissance toke malemi donc
ba chrétien ne baza boye voilà ne basambelaka ba yeba ba héros esenga basambela te mutu na mutu wana air na ye oyo eza exact po asambela comme exemple napesa exemple napesa exemple neti na mutu oyo abotami na le 21 mars jusqu'à le 25 mars baza oyo abotami le 21 mars jusqu'à 25 mars baza na air oyo esengaka prière na bango basala air oyo esengaka fo basala prière oyo ekozala exact oyo eza lié mamona ange gardien na yo mbala moko ayebi yango parce que ange gardien azo représenter famille ya moko na moko na moko ezala oza na Mali ezala oza na awa na Angola ezala oza na Congo ezala oza na Tchad ezala oza obotami na Europe mais soki kaka boza kaka même mois wana ebango moko na moko ange gardien azo représenter famille na ye azo représenter pe koko na ye azo représenter pe ancêtre na ye pardon voilà ba chrétien toyebi souvent basamelaka dimanche na tongo voilà chaque dimanche na tongo ba chrétien bakendaka losambo selon yo ndenge ozolobaka oui mutu il faut ayeba ange gardien na ye et ange gardien na ye ye mutu akoguide ye mpo ayebisa ye heure oyo ye kosenga sambela sikoyo nde bato basambelaka dimanche bongo chaque jour donc seke priere na bango ekendaka wapi non prière na bango nde eza bongo eza prière moko na koloba prière moko générale parce que baza na boyebi te balobi boye mutu oyo ayebi déjà likambo oyo aza na boyebi asali yango te ye nde mutu akozwa mbeba mutu ayebi te asali eloko inconsciemment mbebe koyela ye te nzambe akondimaka prière neza mais sikoyo ye baprière moko oyo babenga baprière au profond mambo wana na kati ya religion bateyaka yango te na église bateya yango te po oyeba yango fo yaka na spiritualité nde okoyeba mambo nyonso na loba oyo base nango ya spirituel parce que na biso topesaka nanseniaka bacours napesaka cours etalema ba spiritualité bapoliticien beye napesaka bango bacours etalema ba spiritualité ayeba spiritualité parce que bomekano mpe ezalaka na mambo na bango bapaster bayaka tous les catégories nyonso donc spiritualité eza pena na koloba eza opinion moko boye mutu fo ayeba yango nyonso wana tu wana okoyeba yango na ange gardien na yo na acte de naissance na yo acte de naissance wana ekobimisela biso aire na yo ya prière ekobimisela biso hiérarchie na yo yo mutu ozali ekobimisela biso na planète na yo ekobimisela biso planète ekobimisela biso ekobimisela biso planète na yo ekobimisela biso na temps na yo ya losambo ekobimisela biso na demande na yo osalaka ekobimisela biso na couleur préférée na yo na demande na yo oyo osengaka au jour yo osengaka kaka au jour nzambe apesanga bozwi mpe apesa bozwi eza ange gardien no moto aza bongo neti tomonaka ke mwasi wana aséduira bato fo abiyema na ye ezalaka bien te so baparani bapesa ye conseil te alingi kaka baplace moko ya diver alingi kaka kozala kitoko alingi kaka komona na mokili eza ange gardien no moto aza bongo donc so omoni ndumba seka aza na ange gardien na ndumba obi so ndumba donc seka ape na ange gardien mutu nyonso oyo aza séduistance oyo azoséduire mutu eza ange gardien nde aza bongo nzambe akela ye bongo ange gardien nde ya bongo mambo wana oyeba ngo na spiritualité nde koyeba mambo wana na kati mutu alingi mambo ya shosho mutu oyo alingaka ase voir amonana ange gardien aza bongo te mutu mpe aza du ange gardien aza bongo nakotia bamero nanga contact wana oyo aza na mposa évolution spirituelle afaire évoluer ayeba mai onga na yebi akocontacte ngai ya na bagroupe oyo totangisaka oyo topesa cours spirituel libanda ya mboka toyoki malembe ona mpenza ekozala affiché bonda ti ezotala yo bato ya balabala baotala yo okoexplike biso ange gardien aza nani voilà ange gardien nde aza bongo archange gardien nde aza bongo aza na barole ebele epai ya mutu azorepresente koko na yo azorepresente ancêtre na yo azorepresente donc nakoloba yo mutu azopesa aire ya prière na yo oyo kokosala mpona prière no ezala exact oyo ezaki eleka ekóma mbala mo pa na ye moko mokili ange gardien ozo comprendre kana ange gardien oyeba planète na yo ozali oyeba attribution na yo oyeba âme na yo oyeba yango demande na yo
pa nzambe oyeba yango à travers nini ya ange gardien. Donc aza ba rôle belé pa ya mutu o ba comprendre raté. Maintenant mutamba. Voilà. Mutako solana ange gardien na ye. Oui, c'est possible. C'est possible mutako solana ange gardien na ye. Mutako solana ange gardien ndeni. Mutako solana ange gardien na ye à travers ya kozala contact na ye na ba prière na oya ye parce que ndeza bongo yango to moni ke yango na loba ke photo tanga spiritualité. Parce que la spiritualité nyonso eza possible. Impossible la spiritualité eza raté. Mais la religion impossible peut aller. Mais la spiritualité c'est possible na spiritualité. Spiritualité eza possible à nyonso. Vous comprenez? La spiritualité donc eza possible à tout. Il y a communiquer na ange gardien na yo. Parce que moni ndeto aboye na TV boye soto bani ko détailler nyonso bani to ko sala ta ba 5 heures du temps. Donc ya moni to kenda na ba bref ndambu mutu ako contacter ngai nena bano na posa na expliquer na ko expliquer ce comment aller matie moko ya ko aya ko comprendre. Exemple kwa ndesi batu tozo mona mutu makamne zo simbate. Mutu za ko mi mona ga mpiaka, mutu zo mona ke azo sambela. Et surtout maman ressemble na ndo le big oui mutu azo sambela ayebi erne ya ko sambela te. Ya mon de poser pe ba problème te. Eza parmi pe mambo ezo poser ba problème. Faut koyeba air na yo ya lo sam parce que nzambe tanga akeli mutu na incapacité te akeli mutu capable na mambo nyonso. Vous comprenez? Ba religion mutu yeko bungisa biso mo ba chemin mingi. Mais na spiritualité nde tokomi koyeba mai o toyeba kite. Biso nyonso tozaki blé. Mais tant que côté to comment to bani ko tanga spiritualité parce que maye lo to zui wana faut transmettre on peut pas battre bazwa connaissance so biso zui wana ki bo moto wana po bango pe ba bazwa yango est-ce que vous comprenez ngai donc eza bongo okoki ko se communiquer na ange gardien na yo parce que tango déjà osana osambla na air o eza exact oyo eza ke nzamba kelela o et pas ange gardien na o prière ne eza lamba mo exact mamunyo se bana ko simba ya omonike o balobaka bato basalaka spiritualité mamuna bango evansaka kaka ba évolution ya mamuna bango boye eza mpona nini mpo bazo respecter banoma spiritualité bazolanda air par air basala losambo mpona ekoma ti likolo mpona ye moko mokeli oyo akela biso fomi mutamba donc ndenge ozoloba boye c'est que mutu abotami na janvier aza na air ne fo bazalaka na ba air na bango fo babondela bano babotami na janvier baza na air na bango fo babondela bano babotami na avril bano babotami na mai donc baza na ba air na bango oyo nzambe asala bato fo babondela. Oui, baza na ba air na bango eza dimanche te nde tosanganaka biso nyonso toke église. Dimanche eza nini moko universel oyo ekotela mito ya bato selon religion nga naloba siko selon spiritualité parce que religion na spiritualité eza deux choses différentes car eza molai makasi. Spiritualité aza na posa religion te religion ne mutu na posa spiritualité. Est-ce que vous comprenez malam? Spiritualité aza na posa religion te religion ne aza na posa spiritualité parce que spiritualité te dépendra na mambo etali mambo te dépendra na l'univers mais religion ba dépendra na ba loi o eza ya Matthieu ya Jean ya Luc fo ba nit ba Christ fo ba senga pa ya Yesu Christ po amatisa prière eko maliko mais la spiritualité eza bongo te spiritualité moko na yemba la moko direct donc na barrière te vous comprenez c'est ça. Makambo ngo eza somo bato bazolanda yo ekosenga basala nini po bakoma na ba dimension ya ba spiritualité ndenge yo zoloba. Bon eza nango facile eza enseignement kaka ti to pesa renseignement en ligne numéro kozala fichier wana bakocontacte ngai oyo azala mposa asave ena bato mosusu aza homme d'affaires aza bambongo ebele mais aza na mwa bacomplication moko mambo etali spirituel aza na bataki mambo etali spirituel parceque biso ngai na kozala na mpona aide ye ndenge nini akooriente affaire na ye mpona akolongwa na baobstacle ya basekousi ya makambo ezokomela na baffaire na ye nakoede ye à travers ange gardien na ye nakoede ye.
Donc, il y a un travail à boire, on travaille dans mon tour en fonction de ange gardien. Oui. Na faire évoluer ange gardien, na faire évoluer, à évoluer dans ange gardien. Parce que il y a mon nzambe bibiti o akela mutu na ange gardien. Ange gardien peut moi là là. Obi? Ange gardien, et moi pas là là. Et ange gardien là. Asa gani. Ye musala nezaka po azalaka na yo suva yo lali azaka kawana azolandela mabena malamu na yo. A contrôler mabena yo, a contrôler malamu na yo. Azo noter. Objectif nzamba tsaye na mokili yango na pa na yo mutu. Donc yo ata ngola la te. Yo na mutu imende elalaka. Ya za esprit, aza esprit. Ala ndenge. Esprit ala la te, esprit ala 24/24 ndenge nzamba kelela yebu. Ange gardien oyo pe opeso mbongo. Ange gardien. To zampiaka. To makamne zo simate. Ange gardien pe oyo ko peso. Aya ko pesa mbongo net na sensini parce que mbongo na ba moyenne belé. Ofandika bwe ma pou mbongo ebimi ou bien facilité aux hommes. Facilité yo. Ange gardien. Voilà. Ange gardien a ko facilité yo pona mambu na o eva et avancer. Mais ceux qui ont lobi ma mbongo kembala moko mbongo nezala ka bwe mamo pour mbongo ko mobima na se ambetu bani twana wane komike ange gardien na aza lié ce qu'on a ba esprit o yambo mbongo. Est-ce que vous comprenez ngai? A comme lié na ba esprit o yambo mbongo. Mais ma motel ya faire ozo musala o etali mamo eza o na oloba o eza naturel. Ozo musala oluka musala ozo ate ba kokoso ba faire simba te bani twana. Donc c'est ça. A ko faciliter na yango. A ko faciliter na yango. Parce que ça esprit. Azo mona oyo zo mona te. Rôle onzamba tsele na mukide pa na yo pembe na yo yango wana. Ona na facilitation kaka ya yo mutu. Comme mbona foye bango foye tanga na spiritualité foye ba yango. Na religion ba bino ko no tuko yeba yango te. Donc makambo zo ba oyo ba pasteur ba ko sabiso hein. Pasteur a ko sa hote. Ye mo azana boyebi te. Hein? A ko sa ye mo azana boyebi te. Ba pasteur ne baza bongo. Na bi boya. Bazana boyebi te. Est-ce que vous comprenez ngai? Ye mo azana boyebi te. Na o bazana boyebi o ba ya na kabal o balanda ka spiritualité balanda ba ko spiritualité bango bazana boyebi. Yesusu o bazaka boye kaka bazana boyebi te. To mbaka bango ebele to sunga bango pe. To orientaka bango spirituellement. Tozo orienter. C'est ça. Orientaka ba pasteur. Oui, o guider ye pe nozo guider. Mais tant on lobi mutu apesa ka cours spirituel. On nazo pesa cours. Nazo talisa mutu. Donc nazo guider mutu azala o alingi koza ozala. C'est spiritualité. Nga naza basé mingi na mambo ta spirituel, naza basé mingi na mambo religion te. Parce que nga naza spirituel. Naza basé mingi na mambo ta spiritualité ko faire avancer mutu spirituellement. Non, il faut faire avancer mutu spirituellement. Maître Motamba, komona fumo Motamba, komona mutu. To mutu po ayeba que spiritualité na ye za bien te. Il faut ça la nini. To constant na ko misala. Pas mon que oui asa bien te spirituellement. Mutu po ayeba que spirituellement na za bien te. Faut à côté na ba cours spiritualisme. Ne peut ça comprendre que non nazaki na libungi ya boye na ba marché boye te to fana marché ne boye. Base nyonso ezaka ange gardien na. Base nyonso ezaka ange gardien. Eza na mutu mususu moni tato yambaka ba base nyonso ezaka ange gardien. C'est ça. Ce cop ne zo simbate. Ce ba cop ne zo simbate. On a évolution pour oyeba spiritualité na yo eza bien te oyeba on a travailler avec ange gardien na. Car tango oyeba ba évolution nyonso ya mambo oyo oza lié na ange gardien na au place yo mo vanda pe comprendre que na koyeka mbeba boye eza nde pona boye pona boye vous comprendre ozongi mutu yo mo parce que spiritualité ezongisaka mutu pene ezongisi yo mutu pene comprendre pene mokili yango eza nde boye nde te natambola boye récite. Spiritualité ezate pona ba chrétien, ezate pona ba musulman, ezate pona ba juif, ezate pona monite, ezate pona tout le monde. Nous tous fa luka spiritualité. Et là ça veut dire divergence, ezane ba religion. Oui.
ba religion muté kaboli parce que na religion bazo vivre na loi ya nini na loi ya mokambi na bango. Est-ce que vous comprenez? Neti ngani na boye naza homme spirituel na lobi pe na kosala pe religion na ngai na sa pe ba livre na ngai tout consort pe na tie pe loi o ya ngai. Vous comprenez? Mais spiritualité to vivre na loi de l'univers. Définition de l'univers ezayi moko nzambe. To ça barrière té que photo to ke na to sa mibeko ya Jean bien Paul so pe ndenge non. Vous comprenez? Bien spiritualité nde yango wana. Donc oza libre de choix ya kosala mambo na yo. Mais na religion oza libre de choix te oza na moba hein moba kokoso parce que to mona rati. Neti tozui na ba religion na ngami okota mina ba religion na te tozui na ma religion. Omona na ba mikanda na bango na ba buku santu na bango oyo ekita pona bango neti na Bible. Neti omona ba islamiste mona ba rolo bake ba écriture oyo eza na kata al-Quran Karim yango nde oyo eza ba écriture o nzamba yebi mais oyo Bible yango nzamba yebi te. Na Bible pe ba rolo ba nini ke ba écriture eza na Quran yango nzamba yebi te oyo eza na Bible yango ye nini wana eza religion moko esala bongo. Mais kata spiritualité tozo sangisa nyonso. Vous comprenez? Vu que na homme spirituel boye na kokende tout l'église wana na kei pe ko sala ngelo ko parce que na sa muto ala spiritualité kabola te spiritualité esangisaka. Eza eloko mo oya po esangisa batu nyonso bazala na chemin moko spiritualité. Bien nango yango wana ekabola te yango esangisaka. Parce que yango eza rang eza de loi nini eza monde moko boya ba ange pas to saka toujours na ba ange oyo baza semblable na mutu semblable na nzambe siko na mutu abotami na mwa wana aza na kombo ya ange na ye. Vous comprenez? Baza na kombo ya ange na bango ke ba mwa eza mulaye na bandi na le 21 mars jusqu'à le 25 mars. Le 26, le 27, si na 30, ils appellent ange na bango mosusu. Na heure na bango mosusu ya prière. Vous comprenez? Janvier pe kaka bongo. Parce que bilo kona po enseignement na pozo yango fa mutu o se basé mi na spiritualité po ba mambo na nyos. Yelo yo sanga pasika ndozolo bagay oui. Donc bato basambelaka tellement soko yebi ere sengi yo sambela te par rapport ya ange gardien na yo. Donc c'est que prière na yo ekoma nango te. Kasi tant mutu azo déclarer que bana ba sambela na mon évolution mamona kasi oyebi ni ndenge ko sambela te. Ozoyeba ndenge ko sambela te. Faut ba la question ndenge oyo ko sambela. Ndenge ko yeba ko sambela wana na ere yo ko sambela wana ko bimela wapi kana ange gardien na wana. Eza enseignement faut ko yeba yango. Yango mutu na vie faut yeba spiritualité. Parce que spiritualité yango eza vie ya mutu. Vie ya mutu eza spiritualité. Oui. Waka na yebisa vie ya mutu eza spiritualité. Mutu faut ko yeba spiritualité. Ezala oza pasteur, ezala oza politicien, oza joueur, oza musicien, pour oza évoluer na mambo na faut ko yeba spiritualité. Spiritualité ba musu bakanisa ezaka bonganga, eza kisi ya beni non. Spiritualité eza vaste. Eza munene to mona ke balé ndeto osala émission na balé awa. Ne spiritualité ezali. Mutu na mutu ya kotoka kopo na dimension na ye oyo akotokela. Donc oyeba spiritualité eza nango kisi te. Koyeba spiritualité eza nango mabete. Voilà. On a une question. Koyeba spiritualité eza nango mabete. Eza nango mabete. Pour spiritualité eza vaste. Nde na vaste wana eza na ba poche par poche. Parce que toza na bato baza doué mingi na mambo etali ka tradition. Na mambo etali moderne, na mambo etali mambo ya mindele, mabayeba yango parce que mindele tolobaka nini na mambo etali mindele. Toza na Coran, toza na Bible. Yango na mambo etali mindele. Toza na Bouddha, toza na nini? Ye mambo na yebi yango te, azaka basé na mambo teleka bokoko, teleka eza pe mabete. Eza spiritualité. Eza branche ne oya wa ponaki. Siko biso bakabato toza ba kabaliste, toza na kabal, nyonso wana toyebi yango. Avantage na biso siko yango wana. Makambo ozoloba oyo ya ba ange. Voilà. Na makambo kosambela, foye ba era kosambela. Wana ne bino ba kabali nde boyebi yango. Biso nde toyebi yango. Ba kabaliste. Biso nde toyebi yango ba kabal juif. Toyebi yango. Eza ba pasteur belé bana kata kabal juif bazali ba yebi onga nazoloba. Bazé belé toyebani. Donc c'est que pour mutu ayeba makambo oyo, il faut akoma kabal. Faut alanda ba cinéma kabal. Alanda ma cinéma kabal.
Voilà dans l'enseignement Kabbalah. Parce que Kabbalah est ensemble. Les mambo nyonso. Quand kata Kabbalah, okoye bana mambo etali nature. Otali mambo nzete, etali mambo nini ya matikasa, nyonso okoye ba yango kana kata Kabbalah. Parce que mutu nyonso évolution, mutu nyonso te ke esengaka fo traitement makasa po ya bika. Des traitements mondele po ya bika. Non. Nyonso wana okoye bango na ange gardien na yo. Bokitani na yo. Irachine eza ndenge nini? Wana planète nini? Muso wana planète Terre, muto wana planète Mars, muto donc c'est ça. Biso nous doit dans la planète Terre. Non. Ah. Na ndenge nzamba kelela yo, toza na planète Terre. Si. Mais sikoyo, ange gardien na wa peut-être na planète Terre te. Yo poza na planète Terre te. Omona ke osala ba mambo. Yango nazo yebisa yango moni. Non. Maître Fumu. Spiritualité est compliquée, spiritualité est moulaï. Mutaza dans la planète Terre. Il faut que suka na spiritualité pas ba ça na planète nini. Kasi yo mutu. Na ange gardien. C'est ça. Yo mutu. Oza na planète nini? Oza comprendre? Oza na planète nini? C'est ça. Mutu faut ba planète na yo. Pour évoluer bien la spiritualité, il faut la planète na yo. Ou ba sala kama mingi na planète na yo. Mais so wana na planète ya moto bani tu wana. Yebango ba science nyonso ba prier ba so ba pensa ka moto be bouger faut pe et pe là. Et là moto faut bouger pe là te. Est-ce que vous comprenez? Ah, Nzambe ninga keela moto donc ba mbona so yebango na ange gardien na yo. Déjà ba to msupe ava sambela bo fataka moto. Faut que ça bougie lumière wana mais ils ont reflété ba mona ange gardien na ye prier ni kozala exact ba mona air o esengi faut ça assemble là mutu soko pe ça bouger te ka pamba ka bomba mo prier neza exaucer spiritualité mambona po ye bango fo spiritualité faut landa ba cinéma Kabbalah nde koyi ba biloko wana faut ça kabbaliste comme nous comme nga c'est ça bon o ngana ko bakisa na bato balanda ngai bolanda nga pena botala nga pena makasi bo contacter ngai mutu nyonso akolanda ngai hésiter ta contacter ngai atuna nyonso ba question nyonso akotuna pa na ngai concernant vie na ye na kolimbole yango soit la posa pena faire évoluer spirituellement na ko faire évoluer spirituellement a évoluer mutu nyonso aza na problème o etali mamba santé donc amonaka clarté akoti ba hôpital ndenge na ndenge azwi solution te nga na travers ya mokili o akela mokili na mayele o nga naza nango nakosunga ye akozonga pe mutu maladie nyonso etali incurable na traitaka yango liboma ata akoti fulu akomolia de na fulu akozonga mutu ndenge navandi bona mese journaliste capacité nyonso ya liboma na traitaka yango épilepsie ata ewumeli ata esali combien des années nakolongola yango liyanzi wana kana ndenge ki okozala contact na ange gardien na ozala contact na ange gardien na ye po nazwa moyen na secourir ye na maye o batie na nzoto na ye bosko mutu de aza na ange gardien na ye ndenge nini akokoma liboma ange gardien nde aza bongo ezala mabe ya mutu na malamu ya mutu ye observa yango azo observe mabe ya mutu na malamu ya mutu ozo comprendre siko ange gardien baactivaka ye faut activer ange gardien na mpona ke basort mosusu ekomelaka yo te oye baoka na enseignement ya Kabbalah biso bato voilà il faut activer ange gardien na activer ndeni so ba obenge daza gardien na yo kasi aza mutu azo protéger yo yango te oui azo protéger yo mais sikoyo yo peut-être zo désobéir trop na mambo etali ba otali ba consigne na ye ndenge nzamba atie na nzoto na yo siko po oyo ba vivre na ye bien faut landa enseignement faut la spiritualité ndeko oyo ba vivre na ange gardien no malamu question suka voilà ange gardien alingaka nini question na tuninga ke ange gardien alingaka nini ezo dépendre na moko ya mutu nde nzamba akeyeli mutu na ba air na ba acte de naissance ndenge abotameli neti nga naza mwana avril ozo comprendre yeba mutu nyonso abotama avril le 24 avril ya mwana ngai toza ne nature moko azala na est azala na mboka ni toza ne na nature moko soki ngai na dépendaka na planète Terre ke prière na ngai esenga nazwaka mabele bola tina mai na sokola mpo mamono se avancer ye mpe ekosala melebo
Ndesi nga siko boye na botama na Max. Nga siko funa boni la air ni. Te wana oya yo wana ba mitu wana to. Anga fo elo ba makaka boye na masaba bala. Mars botama na journée. Le 30 mars. Kasi wana nako expliquer yo. Expliquer ngat. Nako expliquer yo eza secret nako bimisa secret na déjà caméra boye te. Siko so za ba problème oya mabe mo bo ba tina kati na Ange Gardien na alinga ngote. Moto so na bimisi secret no eza faux. Secret mutu na spiritualité ba bombaka yango. Okokuta na président de la République ye place yo sala ka musala ou pesi ba prière ko loba ngo boye te atako to bebani ko loba yango te. Faut garder yango. Spiritualité eza bongo faut eza secret. Force nango eza secret. Force à spiritualité eza secret ko garder secret. C'est spécialité dans les animaux. Bon, spécialité na ngai naza guérisseur, naza exorcisme, naza traitant. En tradition et spirituel. Banzete na mamunyo c'est ali naturel. Spécialité na ngai yango. So ma besugo yo sangisi ki kabal juif okangi suna ki bokoko biso na biboye est-ce que na biboye mokili bino boyo tala mais ces journalistes zo comprendre kabal les ensemble muto za kabaliste aza fort aza likolo parce que ya sangisi nyonso yango babengi kabal ayebi nyonso wana oyo wana yango kabalite kabal nde yango ensemble yango nde kabal pouvoir ya kabal na pouvoir ya kimbangu. Ni leki. Ka pouvoir kimbangu eza peka na kata kabali. Eza bokoko ti. Pouvoir kimbangu eza peka na kata kabali. Zamba ba yindo. Oh, eza peka na kata kabali. Nani leki? Na biboya, pouvoir ya kimbangu eza peka na kata kabali. Na kata spiritualité tozo yeba kimbangu. Mais ba Congo ba commissaire lokola ya bango. Mezo ande monde entier yebi pouvoir kimbangu, yebi biloko kimbangu ça c'est un spiritualiste. Aki homme spirituel. Mais kimbangu anzambe. Obi? Kimbangu anzambe te. Te kimbangu anzambe te. Kimbangu anzambe te. Eza ba sentiment. Tozaka na wana eza ba sentiment. Te na ndinga ba kabali siko to solo na ndinga ba kabali. Te to solo kimbangu anzambe spiritualité. Kimbangu anzambe. Ah, il y a l'univers. L'univers nzambe. Non, attends d'abord. L'univers est nzambe. Azaki un bon maître spirituel, ou azaki guide spirituel. Ya bokoko ya boyi wa yebi pena tradition mazaki nzambe te ata yebo na tombe ne place azali soko ba loba bongo bani o sepela tata ya za l'univers te l'univers nde nzambe l'univers mokili mona batu nyonso balandi yo papa bon batu nyonso balandi ngai na pesa ba contact na ngai o azana ako sepela mai ona lobi na o pa ko sepela na ngote a contacter ngai parce que izalaka bongo Yesu kutu ba boya ye mais aluba makambo ezaka sembo akena mwa nzela o ezaka sembo ezaka bongo kimbango kutu pe batebele ba boya ka ye mais siko ba komo comprendre mamunyo saluba yango komo sana po azaki spirituel no contact na ngai za na deux contacts ya Congo na Angola plus 243 na bandi ya Congo 89 642 12 77 na bandi isusu plus 243 89 642 12 77 na pesa siko ya Angola plus 244 926 52 11 88 plus 244 926 52 11 88 numéro fumu tamba yango ngana yambaka mutunga nga moko question so za poso poser nga o état spiritualité na kosunga yo c'est ça voilà et c'est non message la pesca. Merci beaucoup na batutu ba compagnie masolo balabala lelo on était là avec maître Fumu Mutamba donc makamba lobi est un peu moins profond makasi donc tous attend to landa to comprendre o ngana moni eza mingi spiritualité o luka pena o ba spiritualité mais maître betelo moko wa pona kosambela era kosambela wana nde osoka mabena ba chrétien yebi
tena suka mama chrétien basambelaka dimanche bachrétien basambelaka valala chrétien basambelaka soka lamuki aza na boyebi te ye moko motu apesa injonction aza na boyebi te sikoyo tosala nde chrétien ebika ifo asambela avalala fo asambela soka lamuki ifo asambela dimanche na ntongo eza eloko oyo bainjonction na motu na ye sikoyo fo ye bangonga na yo fo sambela te donc nde tosambelaka bongo tomiyebaka bangonga na biso oyebaka yango te oyebango nde fisto mokenda abeda suda ngola akangi angola akekanga congo akekanga so états-unis kuna donc kota masola balabala ekosala bien Paulo dos Santos le guerrier Paulo dos Santos le guerrier bolamu eleki ebele na masola balabala donc bolamu no pene eleki ebele Paulo dos Santos le guerrier vandu kota masola balabala ekosala bien Benouli le gabonais depuis Brésil di bodi di neni mauvais ben bodi matadi union européen kota masola balabala ekosala bien FCC mobimba nalingaka bien na ntina Alvege da Pulga Patrice Mayanga Chancel Lutonadio malgré obetinga Monsinzo donc Farel mine esprit bokota masola balabala ekosala bien mais si le bandage analyse motema mabe ngana yo toza ensemble addition des sénateurs. Merci beaucoup à toi Mangela Zigila Kumputu Fakumputu Kakuzako Mangela des États-Unis yako yakate Zigila Kumputu Fakumputu Kakuzako Mangela voilà meleke belé sola na masola balabala benga masola balabala ekosala bien on ensemble avec vous ciao.